Ba image oyo bozomona ezali couple pastoral. Bon nayebi te so baza ekolo nini mais elongi ya mobali wana nde namoneli yango nayebi te on dirait aza congolais te ya kozala nigérien ou encore bon c'est fort peu possible aza ne congolais mais elongi ya mobali yango nde namoneli yango nayebi te bon peu importe congolais nigérien ghanéen tout ce que vous voulez bazali couple pastoral et eloko nini toye koloba na bana na nzambe eza ke toye kosolola to mpe kopesa message et puis conseil quand nde tomesana pourquoi toye kolobela couple oyo c'est simplement parce que elateli na bango ezobetisa mabaku mais nzambe atalaka motema cela veut dire quoi nzambe ayebaka vraie vérité to mpe oyo eza caché kati ya moto donc bino bozomona moto aza boye mais na kati na ye nzambe azomona eloko mosusu par rapport au bino bozomona sikoyo par rapport ya elateli mabe to mpe apparence ya mabe oyo bato baprésentaka balakisaka bato mais bakendaka kosapuye na verset oyo lelo oyo naye koprouve bino kolakisa bino ke bato wana bakosaka to mpe bayaka nde kozwa juste excuse moko nzambe nde siko ayebi nani aza nani par rapport ya oyo moto azobomba kati na ye eloko bato bayaka koloba oka moto alati mabe oyo te nzambe atalaka kati atalaka libanda te ça rien à voir en fait ça rien à voir na eloko bato balingaka baloba na sens nini na koexplike bino Bible ezoloba l'homme est tel que les pensées de son cœur. Bomoni mutu, misala ya mutu, et reflétera au mutu azali penza. Une personne oyo azolata mabe avant mutu alata ezalaka conçu d'abord na makanisi. Ponga nalata elamba na okanisa ngo liboso. Zambe na boya olatike mo vanzina bosantu. Ozinga mina mangelo bakoyembela kayotongo pe pokwa. Mbote balandi MDG TV mafuta esika nzambe apambolela ngai bino esika nyonso ezwami bino kaka ndenge tomesana koya kopesa toli koya kopesa basango to pe ba news lelo encore une fois de plus bandeko toye par rapport à actualité par rapport à tout ce qui se passe tout autour de nous par rapport à tout solo la lisusu les amis ba image bozomona ezali couple pastoral bon nayebi te so baza ekolo nini mais elongi ya mobali wana nde namoneli yango nayebi te on dirait aza congolais te ya kozala nigérien ou encore bon c'est fort peu possible aza ne congolais mais elongi ya mobali yango nde namoneli yango nayebi te bon peu importe congolais nigérien ghanéen tout ce que vous voulez bazali couple pastoral et eloko nini toye koloba na bana na nzambe eza ke toye kosolola to mpe kopesa message et puis conseil quand nde tomesana pourquoi toye kolobela couple oyo c'est simplement parce que elateli na bango ezobetisa mabaku mais bango balobi ke nzambe atalaka libanda te atalaka motema exactement eloko oyo nga personnellement naye kosalela émission juste mpona koya kopesa éclairage koéclaircir kobeta siete koexplike moke kolimbola eloko nini elingi koloba nzambe atalaka motema atalaka libanda te pourquoi ezalaka verset moko ezalaka na kati ya bible siko bato batorda verset wana bato bachangea verset wana sens to forme bato bakoma kosapuye nango mpona basala mabe bato bakoma koutilize verset wana mpona couvrir babétise na bango. Vous comprenez? En fait, bato oyo bazalaka na habitude ya koloba ke
soki alati mabe to asali eloko moko ya malamu te ke no nzambe atalaka motema, atalaka libanda te, atalaka libanda te, ma atalaka motema. Bato bautilisaka mingi verset wana ezalaka mpona balukaka nde nakuti koexplike to koloba kocouvrir to kobomba buzoba babétise na bango na nsima ya nkombo ya Yesu, kokosela nzambe makambo. Ok, premièrement verset wana, passage wana je crois eza na 1 Samuel 16 verset 7 so na bosani te. Ntango nzambe atindi comment il s'appelle le prophète comment il s'appelait prophète oyo awenya David awenya pe Saül. Ntango nzambe atindi le jeune le prophète Samuel, ntango nzambe atindi Samuel akende ko oindre David parce que asi abwakisaki to pa rejetaki Saül. Qu'est-ce qu'il y a eu? Prophète akei na ndako ba David, na musika amoni bingambe mibali bandeko ya David. Amoni Eliab tellement azaki soda, biobika ba soda azali penza na forme ba commando, tala bras tala tolo. Prophète tanga amoni alobi effectivement oin ya nzambe yeyo, parce que talaka moto na nzambe, donc c'est que aza quoi nzambe ayebisi ye te komona ye modele azana te na sina rejete ya mibale ya misato ndenge moko nzambe ayebisi ye na bango nyonso na mosali nanga aza te. Donc ya liboso nanu kaka ntango atalaki amoni ke aisance, apparence, forme oyo mpenza moto na nzambe, nzambe azali awa nde nzambe ayebisaki alobi nononono ye te mutu l'homme mutu atalaka libanda menga nzambe natalaka na kati. Qu'est-ce que cela veut dire? To jijaka bato na apparence. Biso bato mokili to jijaka bato na apparence. Yango mona ezala même na adage moko elobaka que l'apparence trompe. Pourquoi? Simplement parce que nous les hommes nous jugeons par rapport à l'apparence. So moni mwasi ya kitoko makasi ya pembe otali wa moins sérieuse et pourtant ta mosusu eza nango c'est pas le cas. So moni mwana mobali azali mwa forme mwa ndenge okalifie na balolenge moko boye kizengi et pourtant c'est pas le cas. So moni mutu aza mwa ndenge aza neti te neka nde toloba na lingala neti te okalifie na baforme moko boye tozwa neti par exemple bato mosusu otali ye boye forme na ye lolenge azali so bayebi soki non na poche nana eloko te ondima te. Donc déjà rien que modèle omonela moto oka forme na monela il faut azala na mbongo mais ta mosusu pa nde na eloko te ya nde mosusu mpo omona motu mosusu akonda forme na ye ndenge bizarre mais ta mosusu aza millionnaire babiloko mwa bajar wana. Bref verset wana elingi eloba kaka ke mutu ajijaka na apparence mais nzambe atalaka motema. Cela veut dire quoi? Nzambe ayebaka vraie vérité to pe oyo eza caché kati ya mutu. Donc bino bozomona mutu aza boye mais na kati na ye nzambe azomona eloko mosusu par rapport au bino bozomona. Sikoyo par rapport ya elateli mabe to pe apparence ya mabe oyo bato bapresentaka balakisaka bato mais bakendaka kosapuye na verset oyo lelo oyo naye koprouve bino kolakisa bino ke bato wana bakosaka to pe bayaka nde kozwa juste excuse moko. Pourquoi je dis ça? Makomi ezoloba na biso na Matthieu dommage fallait nazwa version wana avant na sala émission bon na mentionne bon eza na Matthieu oui mais na chapitre verset na mentionné te boko lukango bokomona ngo kaka nde tosalaka mwa barecherche donc so oyebi koluka eza na Google eza na nini okomona ngo très facilement. Makomi ezoloba Yesu azoloba eza oyo ekotaka te esuyaka ebebisaka mutu mais eza oyo ebimaka nde mutu esuyaka mutu. Pourquoi? Parce que oyo ezobima ezowuta kati ya mutu. Donc la vraie personne, la vraie mutu ezalaka
oyo eza kati, oyo eza na kati, oyo ebombamaka. Siko nzambe ntango baoloba Dieu regarde au cœur, cela veut dire quoi? Nzambe ne mutu ayebaka vrai donc vrai face ya mutu oyo ezali caché. Nayebi te so na se faire comprendre. Makomi ozoloba na Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux de dessus tout. Qui peut le connaître? Il s'agit du cœur. On parle du cœur. Il n'y a que Dieu qui peut connaître le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut voir le cœur. Motema emona na raté. Quand ebo mona ngo emona na raté wana. Aha. Ebomba maambo ebele. Nayebi te so bo na se faire comprendre par rapport à passage où. Donc nzamba tala apparence c'était parce qu'apparence ekosaka. Mais vrai mutu eza o ebombami. Donc nzambe nde siko ayebi nani aza nani par rapport ya o mutu azo bomba kati na ye. Eloko bato baya koloba oka mutu alati mabe ote nzambe atalaka kati atalaka libanda te, ça rien à voir au fait, ça rien à voir na eloko bato balingaka baloba na sens nini na ko expliquer bino. Bible zoloba l'homme est tel que les pensées de son cœur. Bomoni mutu, hein? Misala ya mutu, hein? Et reflétera au mutu azali penza. Une personne oyo azolata mabe avant mutu alata ezalaka conçu d'abord na makanisi. Ponga na late lamba na okanisa ngo liboso. Na ok fait to na ifona bisika mo ifona kende ok na olata nde je vais commencer par penser. Vous comprenez? Et puis après nde na kolata. Et puis après nde na ko exécuter. Donc tout commence par la tête. La Bible dit l'homme est tel que les pensées. Ya mutu na ye, ya makanisi na ye. Donc misalonga nazo sala ngo par rapport ya mutu na ngai. Donc qu'est-ce que cela veut dire? O mutu asalaka ezalaka vrai. Donc tous ces gens-là bomona na ba extravagance. Effectivement kati na bango ezalaka ndengwana. Parce que jamais okoki ko représenter eloko oyo zate. Et jamais ko représenter eloko zate, oko refléter eloko oyo zate. Wana na oloba rien à voir na apparence. Apparence c'est eloko mosusu. Batali wana elongi na yo ba juger yo. Na olobela siko misala, na olobela misala. Elateli eza apparence te. Elateli ya mutu eza apparence na ye te. Misala elateli ya mutu ezali misala na mutu, makanisi ya mutu. Parce que pona lata na expliquer bino ifona zongo na mutu. Fona penser yango et puis na sala, na exécuter. Donc une personne oyo azongi no ko ami benga mwana nzambe to mosel na nzambe botala bandeko manzaka lokola sirène des eaux mais mama pasteur supu na tolo mabele nyonso eza komonana mama pasteur o molimo séduction to mama pasteur. Les amis, je peux encore accepter ou comprendre na temps relax to abatu nakata ndako nanga ou encore nakozala place moko boye nakendaki vacances na ba endroit moko boye na ba bisika moko boye nazo relaxer na ngai nazo leka mopepe ekoki nango koleka mais na kati ya église eza quand même na lolenge ya kolata parce que eza église ya quand même na lolenge ya ko se présenter na cher nzambe un pasteur aza koteya botala bilamba lati nano na nzoto kobana na mututi na makolo. Mais attendez, nayebi te son alobani. Au fait, eloko na ye ko éclairer bandeko nanga ezali verset oyo bato bazwa babongola pona basala mabe en disant que nzamba atalaka motema mais libanda te. Ça rien à voir. Ça rien à voir. Donc au fait ces gens-là balinga faire croire bato nini que nakolata nanga mabe mais motema nanga eza malamu. Or c'est pratiquement impossible. Au refléter eloko mabe
pe kati na yo ezala bien. Ça n'a pas de sens parce que l'homme est tel est le pensée de son cœur, dit la Bible. Ozo kanisa nde oko refléter. Certainement, je me fais comprendre. C'est pratiquement impossible kati no ezala bien et misala na yo ezala ya mabe. Non, ezala raté. Jamais nzete ya malamu ko bimisa mbuma ya mabe, c'est pratiquement impossible. Donc mbuma o nzete ko bimisa et ko déterminer nzete eza ndenge nini ya malamu to eza mabe. Donc soki ba manga oyo ezobima na nzete na eza ya kopola et ko lia mate c'est que nzete wana eza mabe. Jamais nzete kozala bien et bimisa mbuma mabe. Jamais mbuma kozala bien nzete ezala mabe te. So nzete ya malamu ebimisa toujours mbuma bien. So nzete ya mabe ebimisa mbuma ya mabe. Donc yo koki te koya na ba apparence moko ya bien te. Ko refléter ba image moko ya bien te tout en étant malamu kati na yo. Eza en sens te. C'est une contradiction au fait. C'est ça. Donc verset wana batu balingaka nde ba embrouiller batu. Batu balingani ko embrouiller batu par rapport à verset wana. Ezala o balobaka te. Jamais kozala bien et puis misala no ezala mabe ezala raté eza en sens te. Ya na sens te. Tant misala no ozolakisa batu za mabe eza parce que yo kati na yo poza mabe. Yo eza système en source. Na mai nango ezobimisa. Na mokuse eza bongo eza ka bango te eza ka bango te. Bandeko eza pas si peu marrant. Vous savez quoi? C'est vrai. Toi na biso bato toi na biso bato même moi qui vous parle na nga parfaitité. Na parfaitité ekoki ko arriver peta mususu elo monga na sepele kolata to na lati to na je sais pas na kolata ebetisi to pe ko betisa libaku na bandenge moko boye na ba circonstances moko boye to ko brancher kande na lobaka na bino po to abato mais yo bayebi yo ndenge wana style na yo oza ma pasteur sexy wa pa pasteur sexy là il y a un souci, là il y a un problème. Kande no to ebisa bino to ko beta libaku mpe brancher nga e na yebaka na sina betisa bato na église libaku na église na lataka jupe. En fait jupe ezala mokuse te. Jupe déjà so esuki na ba genou to eleki mo ba genou moke eza ça va po mipende ebombami. Siko problème ezalaki wapi? Sandal soki pe sapato na lataki nga na réalisaki te po na lataki lipapa vana bima na ndaku po sino te lipapa sa sandal sapato esanga makolo pasi. Siko jupe ango na lata ezamba liboso te na lata ngo mais sauf que na lata ngo kala et j'avais pris du poids. Nayaki vraiment monene. Toyebi différence ezalaka bola te loko moko muto nzoto mikena muto nzoto minene différence ezala. Nga siko nazoyeba te tenir compte te nazoyeba te que j'ai pris du poids. Siko lo on eleki. Sandal na memaki ezali mo molai. Nde tolobaka moi talon sapato pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tant on a komi pembeni na banoke église s'il vous plaît. Na lati sandal wana soki sapato boyebi talon ematisaka moto. Aha, na mati mwa moke likolo. Siko liboso nazo réaliser te. Na sima nzonga nde jupe emataki. Emataki penze emataki. Imaginez siko na moto apembe. Ba dégâts te. Batu baloba n'importe quoi. Batu baloba n'importe quoi. Et na betisa penza batu mabaku. Et j'étais reproché na senga pardon. Et je l'avais na salaki en exprès te. En fait, biloko wana ezalaka. Olataki eloko moko sans toutefois yo moko réaliser to yeba keno eloko na lataki ezaki bien te to ebeti to ekobetisa libaku mais tant bato bakoloba comprendre que te prochainement il faut na lukana bongisa prochainement il faut na sala bona mais siko awa il s'agit ya mutu moko boye yeba yebi ndenge wana ya azalaka bongo lelo oyo tozomona ba maquillage exagéré kosambelire et alisumu te je l'ai toujours dit. Ba message ya ba dépouillement bandoki baye kote yango bandenge mosusu qu'il faut kolataka kitambala
kotia poudre te, kotia crayon te, kotia eloko te, fozalaka nkubuka, me bopakolaka mafuta te, tango mpe nzambe akelaka mutu, aselaka mutu bilamba te, botambolaka mitakala, epui bato bandoza vanda na jardin de bozonga na zamba, poto ndima penza ke bino ne bote ya dépouillement. Oh, c'est ça. Mutu nyonso so olati pantalon okeli felo. Wana eza ba message moko satanique, diabolique. Au fait, qu'est-ce que le diable veut faire? Akotsa molimo mo ya robanga et culpabilité na vie ya bato. Or, tant ozo vivre na culpabilité, to na bobangi omona nzambe te. Parce que molimo ya kobanga ezalaka ya nzambe te. Bible ozoloba na Isaïe bani la crainte. Eza molimo ya nzambe te. Père ezalaka molimo moko ezalaka esprit moko ya bien te. Eza na influence moko ya bien te. Molimo kobanga efungolaka ba porte pour votre information. Culpabilité efungolaka ba porte. Et Satan a tellement malin, a tellement mayele mabeke. Ayebi bato mususu na ba masumba minene, o to bengaka minene, bien que lisumu munene na muke ezala nango te, ba masubu tel ke bikobo, koyiba, ayebi ke aozwa yo te. Ayebi ke aozwa yo te. Bomoni mutu neti nga na obeta tolo te. Mais Satan ayebi ke soki lelo alobi apiéger to azwa nga, akoya te na moyibi po ayebi ke na oyiba te pe na oyibaka jamais. Aya nde na bikobo te po ayebi ke aozwa nenga te. Aoyaka na babilo mwa mike mike on a tena compte te ou encore on a négligeaka. Parce que ba chrétien tozalaka bongo. To wana babilo mo to négligeaka. O to mona ngone ti masumu mike pourtant lisumu nyonso ezala lisumu. Skonde biloko Satan ya ofungolela bato ba porte yango wana po profiter akota na vie na yo. Bomoni ba milumo ba père, ba milumo ba doute. Ezala ba milumo efungolaka penza porte na diable. Ye isifika azwa entrer soka koti a osaka na bino. Yango bomoni bandoki wana bayana ba message wana ba MRB na ba bato misusu po anini. Po ba kokotsa bato esprit moko boye, o eza ya nzambe te. Bref, kosambelire et amabete. Eza nango lisumu te. Bana Israël bandolata ba ornement. Ornement eza nini? Ornement eza biloko to benga ba fantaisie. L'or et l'argent c'est Dieu qui a créé. Si ko tabo zo bisanga que non orola ta bijouté par exemple. Ce qu'on nzamba sala ba or neti ba biloko neti ba or, ba argent, ya ba richesse o nzamba keli. Ba bénédiction oyo apamboleli ba mboka abwaki na mabele to pe na mboka Congo et consort. Ce qu'on pona bino ce ko utilité na eza nini? Utilité na eza nini? Parce que les bijoux ba osala on par nandela or et consort à part ba maka mususu donc en fait eza ba biloko mo eza diabolique, eza nzambe te. Mutu assembelir to so alati l'or alitoyi to so alati chaînette na ya or en quoi il pêche? Asungete. Ya bato nde ba zo tordre ba écriture, bazo ko lobisa, bazo ko faire croire bato makambo o Bible lobite, ko c'est la nzambe makambo. Et pourtant vrai sens ya message to ya phrase to ya mot eza eloko o bango bazo lobate. Na bande ko loba ko sambelire e amabete, mais extravagance nde place bable ezali. Boyebi eloko mosusu ekozala lisumu te, mais faisabilité nde place ekokoma lisumu. Vous comprenez? Extravagance par exemple, excès ya make-up, bamanzaka neti bandoki, basuki on dirait soki basu ya bandoki totala na bafilme ba Nigérien na ba deuxième monde. Ebetsa libaku. Etango ebetsa libaku ekoma lisumu. Parce que Bible lobi na Corinthiens kolia ndunda ya lisumu te. Mais soki ekomi libaku pona ndeko na yo, pourquoi okolinga pona likolo ya ndunda ndeko na kota lifelo? Vous comprenez? Donc elo musu ekoza mabete. Mais faisabilité to pe lolenge eloko yango ezosalemela ekoki kokoma libaku pona mutu. Ekoki kokoma libaku pona mutu. Les amis, il faut tosala toujours très attention étant bana nzambe. Tout ce que toko sala ezala na modération et surtout glorifier nzambe. Kolata pantalon ya lisumu te, mais pantalon oyo lati ya ndenge nini, parce que nulle part Bible lobi ekomi ke mwasi akolata pantalon te eza te. Makomi lobi que la femme ne peut pas porter les habits d'homme. Et habits d'homme ango oyo Bible ezoloba eza nini? C'est ça. Il faut yeba na contexte nini to pe ningi loba nini, parce que bato bate ya bino ba dépouillement
que basi oyo balata bapantalon bakeli felo so boyebi mo bajustifieront na bible eza te soki apesi o passage oyo bible elobi ke mwasi alata bilamba d'homme te tuna ye bilamba d'homme yango bilamba nini parce que verset wana ekomami à l'époque bapantalon ebandaki koexiste même pas sikoyo bokopesa biso explication nini bilamba yango d'homme oyo baolobela eza nini mpo pantalon à l'époque ezalaka te na temps wana bato bandolataka barobe ezala mibali ezala basi siko différence ya babilamba yango ezalaki par rapport ya lolenge batongeli yango ya mibali ezali na nde bandotongela yango ya basi barobe basi ezali na nde bandotongela yango sikoyo bilamba d'homme oyo balobelaki eza barobe wana non eza même pas yango vous comprenez yango bandeko na ngai bomoni il faut mayele pe mwa mokie ezala à part nanu makambo molimo eza important pe moto akende classe ouais eza important moto akende classe parce que bomoni ba exercice mosusu oyo toyekola to tozwa to tosala na baklasse edaka mpona na réflexion mpona kofungola mémoire ya motu moto akoma capable ya koréfléchir lolenge esengeli vous comprenez mathématique calcul mosusu tosala na classe nayebi na Afrique bato batanga na Congo bayebi livre ya réfléchissant ya mathématique ou calcul comme ça ya biloko oyo bandosenga penye fo motu etravailler babiloko tozwa na physique formule tozwa ya cotangente ya tangente est-ce que soki okeluka mosala na compagnie bakopesa yo exercice to babengi yango nini toloba yango kaka exercice calcul ya mathématique na ya chimie na ya nini A plus B cotangente nini non bakopesa yango te mais babiloko wana totanga wana classe po nini esungaka mémoire efungwama ozala apte ya kopousser mwa réflexion projection ya comprendre bamakambo mosusu na bandenge moko boye lelo oyo oka motu c'est vrai nazofinga motu te asuka na 2e primaire 4e primaire le fait ka yebi kotanga azwi bible afungoli epo aza kointerprete yango na bandenge na ye c'est vrai bien que maye la classe yango nde te motu ezosunga motu acomprendre makambo molimo mais croyez-moi classe eza important eyedaka mémoire ya motu eyedaka mémoire ya motu makasi na bandenge moko boye nasir bato bayebi makambo baocomprendre eloko nini naloba soki oza na difficulté ya comprendre français luka bible ya kinyanga soki ya monoko nini oyo olobaka koya kozwa kointerprete makambo ya nzambe te na intelligence oyo ya yo je sais pas moi déjà tu as du mal à lire la Bible tu as déjà du mal à lire en français suppose tu vas interpréter quoi pour expliquer quoi c'est ça les bas blesses et ça passe peu mawa Paul azoloba je veux que les femmes vêtues d'une manière décente déjà abandi je vais c'est lui Paul qui est en train de dire ou encore de proposer so botali na 1 Corinthiens na 7 tango ezo exhorté par rapport à bamabala Paul alobi je veux que tous les hommes soient comme moi. Paul n'était pas marié. Est-ce que lelo mibali nyonso basambelaka babalaka te babalaka et na continuité à passage wana alobi ezaka a proposition so omoni ke okoka kovanda bongo te malamu obalaki obrile. Vous comprenez? Et là par rapport à ce passage alobi je veux que les femmes vêtues d'une manière et puis aza clair aza précis c'est Paul et non le Seigneur, ce qui n'est pas du tout mauvais aussi so olobi ok nga na kolata na ngai eloko litoi te to na kolata mais ezali likambo na yo lelo bato basali yango ekomi ordre so olati pantalon okeli felo mais vous êtes malade likolo ya elamba nzamba mema moto na lifelo
Si nous aussi ko réaliser bolingo nzambe te kotika lola kokita na se kokufa pona moto kapo nakangi mesh na mutu nde fona keli felo. Ah mais attendez, vous ne comprenez rien en fait. Vous ne comprenez rien. Pona lati pantalon nzamba zwinga boinga na moto ali felo na zika. Na sumuki te na bangi ye, na sali mabete na poni nzela na ye. Kapo na zwaki pantalon na lati to na mais attendez, mais tout. Bon, vous ne comprenez ni les écritures de la Bible, ni la puissance de Dieu. Donc, nde boza wana boza batu fo bobong la mitema. Bato bate yara dépouillement ba emerbi, na ba batu misusu, et nzamba limbisa bino. Bref, les amis, c'est ça. Donc, na bande koloba ke ko s'embellir et amabete, mais il faut aller avec modération. Ouais, il faut aller avec modération. Extravagance, et lisumu. Oui, pourquoi? Simplement parce que au bet sabato mabako. Et ça, ezaka ya moko ya ba exemple, il y a des gens qui sont comme ça, ba maman passer belé bazaboué. Ngana ebi ebele. Make-up otale ozo confondre ozo yebate o mutu to extraterrestre ou encore na ebité. Dessin. Manzaka, on dirait problème, on dirait na lifelo. Donc là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Et Bible zolo balamiso derrière toute chose il y a un esprit. Et yo oyo sala babilo wa boye. Miptuna mutuna moli moni na ngoya animaka yo. Sois simple. Dieu aime la simplicité. Dieu aime la simplicité. Sois simple. Sois simple. Okoina oko s'embellir. Otie suki make-up, suki nini, rouge, tout ce que vous voulez. Mais c'est là avec modération, quand même. Même les Français disent tout excès nuit. Et l'homme chose la malamo. Mais excès nango ebe bisare bomara. Donc bref, c'est ça les amis. Nzamba songa biso. Tokomi na biso na suka. Pour vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tant on benga mwana nzambe. Yeba ki ata apparence na yo. Ya mateya. Eko bikisa milimo bato tout comme eko bomisa bato. Donc nzamba se glorifier. Po bato babika babon la mitema. Nzamba pambolela ngabino. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous revois prochainement. De bonnes choses.